bozali ebele bande konangai kuna na Kaemba batu bakolanda kabiso bozali ebele kuna na Mbujimai epa mama Mungala bisika bozali kolanda biso bozali ebele kuna na Butembo kuna na Beni kuna na Bukavu bozali ebele na kati ya Kongo Mobimba pe na diaspora bozali ebele éviter na gazo souffler ga déjà que bozali ebele na Lomela pourquoi pas na Sakanya kuna na Kanyarutinya pe na Niragongo bozali ebele pona kolanda émission oyabino makambu nini ezali koleka na mboka contrat to signa na bino nde yango wana makambu ya découpage installation à ba nouvelle province lelo to kolobela lisusu province orientale ndenge tozaji kolobate ba province komiso Kiboni na Équateur to kolobela lisusu Équateur ndenge tozaji kolobate e komiso Kiboni na Mbujimai na Katanga bandeko oyangai ezama solo to kobeta. Est-ce que découpage oyo et ko renforcer unité ya ba Congolais to ko panza bango mutuna to kotuna nini découpage oyo ko tikomema et ko développer to ko développer te ba nouvelle province est-ce que bazana bisika ya kocha ba bureau na bango tote ndenge to ki déjà na chwapa makambo bandi kuna bazo benga na ba policier bisika bazalaka pona assemblée provinciale ekota et bandi côté ya Sankuru kuna batu ya Loja Lomela balobi biso na Lusambo to kokoma te ngandajika balobi na Kabinda to kokende te donc ba moi problème a mike bandi déjà ba masolo to kobeta bandeko oyangai to kobeta pe masolo na oyetali descente ya Fumutoto na Kasai oriental na ancienne configuration to lo bana Mbujimai le kakindenge nini azalaki côté nini masolo tokobeta pe masolo na oyo et tali 6e tribune ya Adolphe Muzito balobi Kinshasa de l'enfer au paradis masolo tokobeta ezali o wana bandeko oyangai surtout bino bato bozana kasumbalesa pe na Lubumbashi bino bozana moba Fumutoto mbote mwana kolopam bon retour na Kinshasa. Merci na pesi ba konzanga diaspora ya Kinshasa pe ya province Susumbotu parce que bosunganga na koma pe na zone. Oh, bangonne basunga kio toujours. Nande nini? Yo to yebike. Ngana yo soki peuple congolais te to vivre ndeni. Les araka crédit au bapesi biso. Po moni ba konza diaspora baloba yeni. Yo lingiga poto kene nanu na province. Ouais. Toke province mais seulement et loko sali ke na umete voyage na ngaza ki à 30 jours. Mbujimai, Kassa oriental. Ancienne configuration. Ancienne configuration. Ouais. Na qui les 5, il fallait la zonga, les 4, il y a août. Mais arrivé à Mbujimai, dimanche à 17h le 5, moi, je suis moi si, marche basanga lokwa, à Koufaki, na hôpital général de référence, dimanche et lundi matin, le temps qu'on a commis à Mbujimai, il est à Koufinasim. Donc, c'est le voyage le plus dur pour moi. Mes condoléances. Merci beaucoup. Et puis, na écoute qui voyage si je n'ai pas qui kotika te patron dans la province, c'est-à-dire kin ba congolais en Mbujimai, il fallait quand même tout sur la bango et si manazonga iko kundamwana et je me prépare pour na kokende ko installer ma solo parce que na kende qui mission de prospection. Ouais, ko installer ma solo kana Mbujimai. Bon, dans la mesure du possible ou pas trop à kosunga parce que biso tolingo c'est la mboka. Mais tous en n'a pas moyen. Ouais. Mais tous autres elikia n'a pas congolais à diaspora, il y a Kinshasa puis à province, n'a pas intellectuel au ba monique par la force des idées de changer les choses. Basunga quand les basunga ba musiciens, quand les basunga ba théâtre, quand les basunga ka ba tunyonso pour biso la société moko ya masanga to la communication ko promouvoir ngaité pour bango vivre derrière régime. Comme biso télémena régime, mais basunga nga ezate Suko nga lokwa na linga sa la peuple. Elika na nga ezali pa nani. Na kusala province par province et puis faut na mona Congo on a bundelaka. Parce que soki olingi Congo moyebi yango te ezapeli kama. Mutoto soulever loko moko na sepeli na makasi. Na mboka na biso ba makamuneti ya ba idée. Jamais kozwa sponsor. Soki olingi ozwa sponsor binaka koma zoba na plateau.
Koma zoba na plateau wana donc ozwi ba sponsor nyonso ba kotia ba logo ba tondisi eza koloba nini toza na mboka oyo bato bazo réfléchir kana bazoba toza na mboka je n'ai jamais compris hein ba niveau wana pona soit obanda kobwaka donc koma zoba ozobelela bato lokola eloko mususu obwaki oyo danger yende amatali kolo yende aigle yende bon ezaka passe mais ceux qui comprennent souvent on a lobaka na bande konanga ya diaspora ezandeke bao bazalaka kopesa ba contact na ba musicien boboya ba concert ebeta mais vous sponsorisez qui vous soutenez qui fumutoto avant que to continuer na yo na lingi tozonga régie tozwa quelques images ya Mbujimai pour que batu ba tester réellement que okendaki Mbujimai kuna osala ki conférence na université officielle ya Mbujimai IOM osololaki na bamama ya bipupula donc bamama okendaki na kati penza ya population mpona osolola na bango okepe kuna kotala bilangi bisika na balisanse na banini bakomi babengaka bango na Mbujimai bamai bao batekaka bamai na mwana kololo pa ona tambolaka tous les Congo oyo alors okendaki kuna oui et pas maman Mungala je sais et puis osololaki pe na ba mama oyo basambelaka kotalisa bango place ya religion na kati ya makambo ezali kosalema si la régie est prête tokoki kozwa mwa image bongo tozongi. La décentralisation, sa mise en œuvre en RDC, état de lieu et perspectives d'avenir. Le thème aussi intéressant que d'actualité a été animé ce vendredi dans la salle des conférences de l'université officielle de Mbujimai. Le conférencier du jour, Fumutoto Bansanga, veut être la troisième voix qui ne répond ni de la majorité au pouvoir ni de l'opposition. Plutôt une position qui lui permet d'examiner la question de la décentralisation avec neutralité et objectivité. Mfumutoto revendique la primeur de la décentralisation. Il est le pionnier pour avoir déjà proposé cette modalité de pouvoir il y a bien longtemps dans son travail de mémoire. Et ceux qui ont participé à la conférence, je leur ai rapporté un message que le Congo mérite mieux et que c'est le Congo de nous-mêmes, sans négliger l'apport étranger et la communauté, l'apport extérieur. Nous sommes venus parler de la décentralisation, profit et défis. Faire un état des lieux de la mise sur pied de la décentralisation, le conférencier dresse un tableau plutôt sombre. La Constitution de 2006 prévoyait 36 mois la mise en œuvre de la décentralisation. Force est de constater que la révision apportée à la loi fondamentale n'est presse à l'exécution. Les écoles, les hôpitaux, l'agriculture, toujours alimentés par le gouvernement national. Un politologue et penseur libre, Mfumutoto fait ses suggestions. Découpage. L'article 4 de la Constitution parle de regroupement et de démembrement. Et la Constitution ne parle pas du découpage. Nous ferons la politique des idées et de la conscience nationale. La coordonnatrice provinciale du parti lumumbiste, VV Wangaja, et les conseillers du ministre de Plan, Charles Kamanga, étaient parmi les intervenants. Malgré la présence de la commission. Bazaka ba Congolais lokola yo ministre lokola député lokola PDG et ceux qui sont là pour la bateau oyo papa tu voulais parler en français pourquoi? J'aimerais parler en français parce que j'ai étudié. Quand j'ai étudié, tu es quel est ton nom? Je m'appelle Ngoïbo Kassouet. D'abord j'ai fait la maths physique, humanité scientifique et après j'ai fait la gestion des entreprises. Maintenant j'ai fait l'informatique. Voilà comment vous avez quel grade académique? Je suis un licencié. Je suis en train de transporter de l'eau pour servir les gens. Et l'eau par bidon, c'est combien? 200 francs. Vous faites ça toute l'année pour tous les mois pour faire quoi? Tous les mois pour nourrir mes enfants et puis payer les études. Alors, avez-vous un message à transmettre là? Oui, il faudrait que nous soyons vraiment en bon état.
que nous ayons de l'eau. Il faudrait qu'il y ait des pompes presque partout. Ça, ce n'est pas un service. Oyo licencié lokola nga licencié lokola yo ezozwa mosala te solobi tozwi misala mpona bato oyo ndo bengi mosala mpona ye nous sommes venus dans ce pays servir les peuples. Nous devons vivre dans tous les états et nous devons battre pour que les choses changent en faveur de notre population. Moi, je ne suis pas candidat de quitter en Bouchimai parce que je ne vis pas en Bouchimai. Mais étant serviteur du peuple, je devais aussi descendre sur le terrain, Kassa oriental, voir comment mes frères vivent, comment mes frères travaillent et comment travailler pour que leurs conditions. Vous avez trouvé que la moto est devenue le transport principal. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Le peuple est mon patron. Comme j'utilise la moto, moi aussi je dois utiliser la moto. On vous trouve au milieu des femmes. Qu'est-ce que vous faites là? Nous avons joué la main sur le cœur dans la main de ces peuples, congolais de Kinshasa, de la diaspora de province, comme serviteurs du peuple. Tolingi kolobaba na mboka. Asalaka politique te mpona kovanda na biro, toliaka bien, tomelaka bien, sans koyeba bamama batata babotaki biso. Atako baza bamama na yo te, me lokola baza bamama ya Congo, sor na bango ezani. Yango tosengeli tokita na baprovince na programme boyebi tosilisaki mosala na Kinshasa tosalaki mosala na diaspora ya makasi bino bana poto bosengaki nakende baprovince naza na province ya Kassa oriental na Bouchimai na kiti na Kanyanya na awa toza na Kanyanya na Bakwada tulimbakwajanga mwakazaji mubina bukula kwa chomba. Voilà. Donc, maman donc, nalingi na yebiso congolais ya Kinshasa province bato oyo mpe baza bato lokola yo na ngai mpe bazomérite mpe balia mbongo ya mboka bazwa misolo bazala nsata malamu basala misala batangisa bana na bango mpo bakoma mpe bakonzi ya lobi. Alors, Premier ministre, président de la République, Botala, sort ya bamama oyo babotaki bino. Papa akoyawa ala osuna biso awa akokutana na yo epesi biso bakoto ya bato ata 20 osali stade yo kotikela dongo obandaka mpasi na bayologi ya mindele obandaka mpasi na gouvernement e soki guverne na ye kokutana na ye biso bamama batengaka mafuta mpasi na biso ezali moye soki président ye Messieurs, sili wange Ngotreba nomushinduje. Ye mwato ganyega hanus. Ya yaumbuka kumpala. awa tozali na ndeko oyo na kati ya mashine ya buko na Kanyanya na wenze ya Bakwajanga mpo tolakisa bino ke ntango tokokamba mboka bakongole bakozala bien toyekoli mpe kolia biloko tolia nasali balokuta te oza président oza premier ministre omelaka mai ya malamu peuple amelaka mai ya mabe toliaka biloko ya malamu peuple
aliaka biloko ya mabe biso tolobi peuple aza mokonzi tokende mpa na ye atombola biso po ete tosalela ye bango mpe baza bakongolais bazomérite mpe dignité ya mboka na bango oza na miso mona Mais c'est bien. Même les poissons qu'on vous mangez, ça fait. Vous avez dit que les poissons meurent de vieillesse. Et voilà, Bambi, c'est où toi? Oui, on est dans le village. Oui, oui. Tchala, le village. Ça, c'est là où il y a le barrage. Donc, on est dans l'exercice. Bambi, c'est où tu n'es pas naïo et là, il y a congélateur et où tu as poto. Direct, il y a un peu Awa, nganda mamu ngai faut manger Congo. Made in Congo. Awa, ezali to ezali. Mbato ambile chulo mutaya yetu mkwabo. Ambila mtu manebe ni ya yetu mkwabo. Yaya wundi mwikana nkwambile chulo le. Ngai nazali mwana musala ya peuple congolais ya kima. Umu jinzambi wa déplacement wajitetemuka. Nasali déplacement de Kinshasa à Mbujimayi. Politique, il faut banga liboso nzambe. Wakuno lejeni kumpala kwa kubanga balwa chijiji bijibikengele kuchina nzambi. Yango na senkwete na mabondeli na bino. Wajikubilo mbuye. Ndombele ko kuhanya nzambi. Kwete nzambe apambola ngape enju na kamba mboka na biso. Wanyi nzambi angwachisha hanyi jukwa bujituku ndombola ko kumusoko wetu. Nzambi wakubenisa. Voilà, bandeko yangai na bandi nouvelle classe politique nde yango wana parce que pona muto akita ndenge wana tala bato ya ba parti politique oyo ya tozo benga ya minene entre guillemets pona abima tala budget ndenge bazo bima fumu to toloba nanu na mbujima yango bayamba kio na famille biologique na yo soki ozaka nango kuna na bite ovanda kindenge nini séjour na yo eleki ndenge nini. Et les uns n'ont na ukamu sabatu ndenge na uto ko introduire que mboko to lingaka to salela soki to yebi yango teza grave. Ngai natif ya Kassa Oriental, c'est ma première fois ya komona chef lié ya province nanga avec Kabwana. Donc j'allais vers un lieu que je ne connaissais pas. Lorsque j'ai atterri à 17h20 na yebite nazo kende wapi. Mais na yebisa yo c'était Tipinda. Il y a université officier de Mbujimayi, vice-doyen à université, il y a faculté à droit. Maman ya moi si na za koko. Akoko koma 80 ans. Moi na ya suka. Mais soki ba yebiso ndenge mama wana na mwana na wana baluka kangai na yo pokwa nyonso na ba chaîne nyonso. Tu peux pas imaginer. Je suis arrivé na Mbujimayi ndenge na kendaka na Kassa Occidental. Na komi na avion et za bato ba découvrir nga na avion. De bakiti na ngai na lali difficilement 2 jours après mukolomo na les jours suivants nazo koma na ministère intérieur provincial de l'intérieur pour na représenter ba civilité na ngai pe na aner. Je vois un monsieur qui passe avec sa Jeep Mike Mukendi. Alors bibo rêve ou réalité? C'est Fumutoto ou c'est son fils? Fumutoto ko botama na lokola ngai te oza wapi? Abi voilà, yakato kende na vandaki na veni Katanda. Numéro 7, na quartier de la Poste. 2 jours, on a komaki, pour vérifier, pour les parcours na biso. À l'obito que nous avons seko vandi, na kei à la kisinga habité, yo koki ku vanda na place wana te. Na za ko kende ko loger ni siki koki na yo. Et to kene direct na hôtel KB de luxe. Bato bazana mbujima baebi na chambre 109. Ouais. J'étais logé kolia, komela, usukola. Pendant 7 jours, je n'ai pas payé un rond. Donc, à comprendre que ndenge na mi benga, moi, na msala peuple congolais, na zalaka na faute était les airs. Ndenge to boya ko zala bandimi ya batu. Nous avions raison. Donc, le peuple congolais était capable de nous récompenser. Na lobby bien que ce jour nanga na Mbujimayi, na vandi plus yé mukendi, plus bande ko mosusu na kuta ki pen hôtel.
calculer na restaurant nanga na kopo ya masanga na komela soki na melaka na masango na kosombela bato bazoya kotala nga na hôtel. Mais Élysée, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Mutuango wana yo ebiete? Non, mais kaka bango ba yebiso kana chaîne boy. Ouais. Lambert, il y a l'envoi qui m'a servi de secrétaire. Mélanie, c'était Chipinda. Mais je ne l'ai jamais vu depuis que Nabotama. Tous les gens qui m'ont reçu en bougement et qui m'ont protégé. Baba toi famille na yo pete. Na yebi bangote tokutani na nzela ya télévision. Alors tobana ikokanisa ke peuple congolais a distrait nzokande peuple congolais a komi mosika na bolingo mboka na. J'ai une conférence dans la salle Mbujimai, couverture médiatique, na introduction, na fin, ce n'est pas moi. Na monika ka batindelinga enveloppe pour la dépense de la conférence yango na conseiller je crois Yamume. Ndengeni c'est notre contribution. On a atteint ministre de l'Intérieur. Je crois na bosani kombo na ye atteint enveloppe ba supporter couverture ya média nyonso. Ça m'a étonné comment on a que bande konabiso ba comprendre. Tango na tamboli na mbujima na no banga muke parce qu'il faut tout le peuple que musa sala ka na kinto za un peu à l'aise les airs. Mais on ni na mo ko no sentir li Congo ko utapi mbate ko utapi boy. Mais na kati ya chapeau ba yebi mona musa na bango. Mais ce qui m'a étonné les airs na kei vers pont bakwa na ni Lubilange. Na kuti de licencier les images yango wana baza kokumba mai bazo benga bango les mai et bidon ya mai bazo teka combien 200 francs. Suko ngana tuni ba emploi au gouvernement lobby que asali et là qui concerné ko province nini parce que to kei n'intérêt pour tout monde parce que souvent to go dans la gouvernement ça maka minene na province to yebite to zo nié mais tant on a kei na Mbujimai mais les airs cercle miba soko talindenge sous-développement pindoli piscine wana dozomona pauvreté silikeli piscine mais eloko zoka musanga ndako chef de l'état la la katanga yaka na Mbujimai et ça juste liboso si mokoti uvandi wana. Moi je me dis est-ce que président ça visita cercle wana na ebité Mbujimai ezomona lokola mboka moko ekota bitumba. Mais je vous dis lokola moi kwa moko a Somalie. En tant que politologue, ouais. Na ba ville nga na moni ya Congo o eza na plat d'urbanisme kitoko lokola Mbujimai ezate. Ce que ezala ki ville moko batongi Eliezer, c'est un petit paradis. So tali ba rond-point, na croisement de grandes avenues. Na ndenge ville eza na montagne. Mais je me suis seulement posé une seule question, mais nambula bazala ndenge ni. Pour nga na kenegi ni nanga. Donc bande ngona Mbujimai. Ouais. Merci. Nakozonga pour na installer ma solo. Si qu'on tu comprendre que atta to koufeli peuple congolais, tout le qui n'a persisté, l'histoire nous récompensera et nous n'allons jamais vous trahir pour servir bino tina suka parce que ngai komona ke eloko nga na sombité na li et pendant 7 jours yo sombité yo foot mbongo na ngai na kendeki na yango Jean-Paul Kanyinde siko za na Belgique bon ba Congolais diaspora ba sunga tango bayoki mwana musala za na Mbujimai batindaki mbongo na bango mais mbongo wana nzongaki nango kosala matanga kuna na dépense kite il faut na la sincère mbongo nyonso ya Mbujimai na liaki na maboko ya batu oyo balandaka ngai na yo na télévision. Mais je comprends. Mais linga mukete fumutoto quand même. Yo moko yebi. Donc voilà, laissez-nous encourager bandeko nyonso bayamba ki fumutoto ono ya oyo azali kosala parce que nalobaka toujours que la RD Congo retiendra na tchaka ba point. Ndenge tozabo mutu na mutu ayebini ni akosala. Bien que ezana fourchette ya ba oba spécialiste ya kofinga ezana ba oyo bazo reconnaître que il y a des potentialités oyo na kati ya bato oyo tokoki ko soutenir. Ouais, fumutoto je crois que tango kozonga mbala mibale tango musuto kokuta na pe kuna parce que ekozala mama parce qu'il faut ba pe kozana succès ko sana te bato musu batuninga question na kanyanya batuninga soki yone lize bobota makate biso tolinga to suka wana na bakwa jang na bakwa jang va je vois ah mais quelle question na kokoloka pour répondre était j'étais étonné et vraiment nous sommes fiers de vous peuple congolais nous allons vous défendre. Merci
bande ko balandi tozali kokoba fumu toto. Deuxième question na ligne avant tolo bela makambo ya ba province parce que bande ko nyonso ezala bao bazana Angola na ba province bazo linga kolanda. Mutu aluka ko interpréter les bango, qu'est-ce qui se passe dans le découpage tout ça. Mais d'abord tozana Kinshasa. Adolphe Muzito soki matumbo li soki nini yango nenge azanango soki pe kakoluka ko faire réfléchir batou abimi 6e tribune Kinshasa l'enfer au paradis nalobaki de l'enfer au paradis c'est qui fait au Mobutu alobaka l'enfer au paradis et commentaire nini ozanango par rapport il y a réflexion nini alinya lobela na kati ya 6e tribune Eliezer na ibsa bino ke ngonga ekokoma na Congo. Tant on a prophétisé 25 provinces. Na mémoire n'a pas licence. Il y a 2003, c'était 3 ans avant promulgation de la Constitution. Tant on a prophétisé l'arrivée de la nouvelle province de Sankuru, na mémoire n'a pas licence. Professeur Gaston Mouenebatende a koufité. À cette époque-là, assistant Moukendi Grégoire, actuellement professeur, a koufité. Natangi na sisi ninikini au. Tant on a proposé un jumelage, il y a unitarisme, non fédéralisme, pour tout ça, unitarisme fédéral. Dans la mémoire, c'était de l'illusion, mais une commission de 3 ans après, et Komaka et Salaga Ndengoana. Nazo ça va Congolais boy. Il y a diaspora, il y a Kinshasa la province. Moutounion soit ça la politique, Maza Maël et Moukepe Moutema Mabe à Kangabisaka avant. Oui, Moutounion soit ça la politique, Matangate. Pe aza inspiré te parce que batumso aza ba génie te biso totanga po tozama maele te tokenda koyeko la maele baninga basala mais o ba botama ba génie batanga te OK mais soki eza ko botama génie te oza pe licencié te na bandi na gradué te je crois que niveau à gradué c'est peu pour faire la politique tant ndenge critère botiaka wana na seni que il faut au moins être gradué na science nini yo sengelo za dia gradué pour maîtriser makambo ya l'état gradué nga licencié, je ne suis qu'un vaurien dans ma science politique. Bon, yo gradué ebini. Il faut to banda pour me député, président de la République, il faut to banda licence komata. Et puis après 10 ans, to licence. Il faut 3e cycle. Parce que politique, il faut dans la maïele ya kosakanate. Mais bato maïele généralement faut moto to namboka na biso basala keloko te. Te bato namboka na biso to kamata maïele te. Biso to na bazoba. So zo akina maïele mboke bonga. Mais maïele tina ngoza ni po mboke bonga te. Ceux qui ont commis maïle pour la Sambo, on était sous maïle, tout ça pour ouais. Donc tout ça la blague on a télé. Et puis bato to benga maïle tant sous dans maïle était assistant à sciences politiques, à professeur à sali thèse sur l'autre, sur Karl Marx, sur Balandier, sur ailleurs colline les autres. Il y a mon côté comme ça idée n'a été. Yo ko benga za maïle ndengeni. Maïle les années za capacité aux autres. Akena poto atangi à distinguer. Soka commis livre à 100 pages ba référence bibliothèque ezali plus de 50. Chaque page azo renvoyer sika kende copier wana za mutama elete adamu landangulu adamu tama elete mais la théorie on la recopie telle qu'elle est hein non théorie non soyo ko copier sans tenir compte na ba contexte na expérience na yo eza théorie ko sala yo elo côté pona nini bana ebele ba dans quartier ceux ba bengani bango na classe o ko regretter mais ceux qui ba bengani na ya yo o ko regretter koleka il n'y a que les connaissances scientifiques personnelles qui peuvent délivrer un peuple. Voilà, Tokina Makambo, 6e tribune. Qui est ça l'enfer au paradis, ouais. Qu'on introduit le bongo. Deuxième chose, tu vois, quand ça que, n'a bongo, n'a chaque fois que l'élection est là, n'a triché. N'a pas l'art, n'a somba peuple, bazan en retard. Peuple on est n'a zomo mata. Azo qui nous a mokonzi, pe mokambi, moka yemoko. Alors ceux qui ont maël était pour monter ma madame et souki pour nayo. Mais bon, comprendre en retard. Deuxième chose, tant que vous avez une boule à idée courant de passer, vous avez un parti politique. Parce que c'est là que on n'a pas encore de parti politique au Congo. Il y a des boutiques, des ONG, des Ligabro, la mutualité, la confrérie, et dans l'opposition, et dans la majorité, et dans le Attends aussi, mais ça c'est la réalité. Il y a parti à Mnokwamboka, parti à Mutambongo, parti à eloko mutu asali muziki so les lingo cha mutu makasi ezaka des réunions ya famille réunion restreinte wana ga bata famille
ba décider boye na réunion na bino bo décider ceux qui makambo eke na sens na bango te bazongi na réunion privée ba anéantir ba décision nyonso wa éclair de 20 heures yango mona ba bovandi boye ba débauchage bovandi boye mutu moko bi ministre na compte à partir na bino bo comprendre était il a mérité quoi et zandengo wana et dans l'opposition et dans la majorité c'est vrai que si kama bezali malamu zanga kate au moins 89% et zandengo wana alors si ko to biso to pomper courant de pensée to kanisa yi to za biso moko na ba idée tout monde a boye premier ministre honoraire à l'obi oh natiki pe chamaeri na okota pe na contestation te na boye pe fanatisme na boye pe méfiance envers les autres to ya na combat des idées to poser problème to proposer alternative tout ça la contradiction des idées pour un Congo nouveau et meilleur. Nous disons merci Adolphe Muzutu parce que combat wana ndetikala ki to mener pour eken. Alors titre mais la provocation de ma titre na Kinshasa l'enfer au paradis. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour nanga consommateur? Kinshasa deux points l'enfer au paradis. Kinshasa eza nango paradis. Kasi bizaleli oyo toza komona na kati ekomisi yango enfer soki kasi tobundi te mpona kolongola bizaleli ya mabe Kinshasa mobimba ekolongwa paradis ekotikala enfer mais bapoint nini alobi ke Kinshasa ezali paradis omoni population na biso ya Kinshasa eza 12,000 na ndambo 12 millions Burkina Faso mobimba oyo oyo baboyaki révision ya constitution bango aza 16,631,000 ye Burkina Faso mboka mobimba na Kinshasa baza ndenge nini omoni New York na Kinshasa na l'équipe bateau sur place alaki so bino le fait ya kozana bateau belé soki toza bien organisé contribution financière taxe et impôt pe kobima ebele na Kinshasa elatami na ba maya minene koleka neti fleuve e bandi na maluku esuki na Kinsuka toza na climat moko babengango ya paradis toza na climat chaud et froid au même moment au monde na Kinshasa aucun abidenda botu na batangwele ya Kingabo Eliezer o baluisi potopoto o baki graine ya matembele na ndunda 2 semaines après au liango ça n'existe pas dans d'autres pays du monde kena na Namibie po ba sokola mayo yo o moni pa na miso sokola mayo zo kwa kuna bango za kuna te il faut pas zo mai ba dessaler yango pour mama ya komela na nini mais yo mai ya Kinshasa ata boy no komela ya ba robinet il y a combien de rivières qui traversent la ville de Kinshasa il y a combien de ruisseaux qui traversent la ville de Kinshasa c'est un paradis totali munene ya Kinshasa banda awa na koto ya tolo banini na Kasangulu oyebi Kinshasa suki wapi maluku eza 80 km na gare centrale ezaka na kati ya Kinshasa munene ya Kinshasa biso tozwi population nyonso ya 22 communes tokei konganzama onazo bana lingala konganzama promiscuité kofinana na 10% etandi ya territoire ya Kinshasa totiki 90% biso tokoki kovanda kuna te tozwi lopango moko na Barumbu lopango moko na Lingwala lopango moko na Lemba lopango moko na Masina tokaboli yango komi 5 mapango à tel point que moto muzo ozanga même nzela mpepe kokomela ye mais ba espace vide etikali toboyi kokende kovanda tozwi population to concentrer yango na kwe moko. Deuxième chose tozwi déséquilibre géopolitique administratif tozwi ba institution nyonso ya mboka ya Kinshasa to concentrer yango na ville embouteillage bebo alors que hôtel du gouvernement basali pour la politique ya solo ya aménagement du territoire bakokaki kobenda yango par exemple na Sele et ça li déséquilibre en même temps équilibre bato na tongo bazokende boye bato na tongo bazozonga boye moyen marché central za la concentrer ezate tozwi déséquilibre bancaire ba banque nyonso na ba shawarma nyonso ekangami na Gombe pour mutazo ya shawarma il faut longwa na Masina nano 1000 francs to 1500 pour ya kosomba shawarma ya 3000 francs na vito na 3500 to bomi tozwi makambo nyonso urbanisme esika mwa kure koleka na singa nango tokangisi yango côté oyo
ngungi pe azanga katala be lokola bino bomi kangi ndengo ananga pe na biso pe tozo ya kosala ya biso concentration boya bakosa au ministère de la santé lisanga bangungi to boma bango bangungi bayebisa bango biso jamais tozali imbattable na ville ya Kinshasa toko boma bino ndenge tolingi pe bazo boma biso ozomona penza mama mobimba atikali veve un insecte éliminé mobali na ye bana batikali insecte oyebi biso bakongole na kama wande to bato ye banzambe eloko nga na regretter na Mbujima kande bato wana baosambela soki benza nzamba yaki mbele bato Mbujima baza plus développé que nous tous basambela na niveau moko oyebi ke tangu ntiaka difficulté za makasi na kati ya mboka wana bato nyonso bakomaka eza naïveté Eliezer gouverneur azo gérer ville mabe azawa président azo gérer mboka mabe azawa premier ministre azo gérer mboka mabe azawa bango daza nyongo na bino botiki bango alboke panza yawe sala nzamba sala kaka quelle naïveté ouais yango nzamba bana na bitala baoyo na pesi bino mboka na bozinyo so na bakambi bino bo cheki ouais balingi kukamba bino malamu tole bo randana na bango bino bozo epana ngamu nzamba banda na enye. Toute autorité vient de Dieu hein bien que toute pensée de l'autorité ne vient pas de Dieu certainement pasteur oyebi passage wana ezalaki imposé na papoté politique. Toute autorité vient de Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par les mal de biologie. Même moi bomi pour comme président za mutatindie. C'est ça. Même moi ibimbongo à l'état za mutatindie. Alors que la Bible dit les méchants fuiront et les justes posséderont le pays. Voilà. C'est ça le problème. Tozonga na Kinshasa. Kinshasa na mabenyo so na tangi de Gwelezer. Tout na question bino bozola ndanga. Pone bato akangama na kitambo na vie na ngombe. Ça là seulement oyebi biso bato sa séance politique moko pesa biso valeur pour comprendre. Biso to sa séance politique pour na gérer vie toza na combien de cours. Toza na cours d'administration de ville. On ne gère pas une ville comme on gère un village. Toza na cours ya aménagement du territoire. Ouais. Toza na cours ya urbanisme. Ouais. Mais bino tango vous décidez qu'il faut gérer bato na nko. Vous avez un conseil politique pour pas penser bino ame ya makambo ama ou bien bolowa ke makambo ya politique esenga koyekola te. Oyebi pona ni na monde mususu ba délocaliser ba ville. Lorsque un endroit qui était érigé en ville ne répond plus aux conditions d'une ville, on fait quoi? On délocalise. Ou bien c'est lotissement, ba déplacer batou, batonga bisika eza susu ko correspond à ma condition à ville. Est-ce que Kinshasa ndenge tuzaboy? Même aux Andoki. Au kondima que Kinshasa répond aux conditions d'une ville. Na quartier ni. Na quartier ni. Tozu suko elezer Kinshasa yango. Pona nini bato za concentrer na place moko. Soki lelo tokei na tolekana aéroport, tokomi na terre jaune. Direction munene zali. Tokomi na Efobank, direction munene zali. Tokomi na Bibwa, direction munene zali. Tokomi na cimetière à Kinkole, ba direction de toutes parts hein. Mais pour tout désengorger bateau, tout ça la nini. Et les uns nous prenons seulement na sima kolekana terre na aéroport na terre jaune. To kei na 50 km. To créer entreprise moko kuna. To tie mai kuna na kura kuna. Eloko ni kusala. Batu ba kolanda kura na mai na entreprise ouais. Directement ba mapango ezalaki kaka côté ya barumbu ya lingwale sali nini ekiti batu balandi esika bomoi ekei. Mais tu comprendre que Kinshasa va concentrer ba activité nyonso place moko. Nous sommes dans une ville sans usine de retraitement des déchets. Ça existe où? Parce que dans le monde entier, et là qu'on produit ça comme déchets que les villes exact. Et à ce qui est grave, oyebi ba kutumsu na Kinshasa bazana wesete basumbaka na caniveau. Acha tiobo yebi na caniveau. So quand on a besoin, acha libusu kutalo pangu na ye. Afali besoin et bimini caniveau. Est-ce que caniveau ba cha pas transporter nyei? Ou bien caniveau il faut être à transporter ba mai oyo toza kosukola. Et puis caniveau ngozo transporter nyei wana ba mai wana. Ezo le capé eza ouvert. Et puis bana pe baza koya kosakana place wana de Gwelezer. C'est ça l'enfer. Alors que ce que tu dirais que Kinshasa bien, Kinshasa wana kozala paradis. Toko kozwa commune ya Kimbaseke. Gombe za na 50 000 habitants. Kinshasa plus ou moins.
tozwi Kimbaseke eza na 1,500,000 habitants. Ndenge nini esika bato bazali 50,000 za la commune, pe esika pe bato baza 1,500,000 bazala pe commune moko. On peut éclater les lots Kimbaseke même à plus de 10 communes. Mais bato balobi nini soki bokaboli bongo bolimbo kabola mboka. Non, vous restez les habitants de Kimbaseke, molie bo répondre na bourgmestre moko, babakiseli babinu ba bourgmestre belé pour la proximité na permanence ya ba décision. Insécurité dans la Kinshasa. Pourquoi insécurité dans la Kinshasa? Kimbaseke dans la 1,500,000 habitants. Gombe dans la 50,000. Gombe koko dans la Kimbaseke combien de fois? Autant de fois. Autant de fois. Ouais. Ce qu'on botie ba policier combien de Kimbaseke pour que ba contenir sécurité pour 1,500,000 habitants. C'est là vous me au rappeler nga eloko moko na constaté. Au moins ceux qui bimi na boulevard au kuti na ba fer rouge bazui ba policier ba robot ba renforcer ba roulage ba tie bangoan. Mais ndana zo mituna aucun Pascal, aucun policier. Aucun policier. Donc ozo kuta bayaya wan. Même ceux qui oye na sosimat ba robot ba vandi wan. Na banine. Na batete la ba robot ba vandi wan na ceux qui 8. Maintenant le bozo concentré ba policier wan ndenge ni botinda bango na ba Pascal na ba rond-point Ngaba na ba Victoire comme ça et que ça la que même circulation c'est la madame. Ouais. Au côté na machine en zela Bekatef. C'était quel jour le mercredi. Moi nanga moi si le casser au sembazo y diplôme. Toke na ba na kufete. Tozo zongisa kotala baboti. Elezer na rai na masina kulune bundi. Na veni de l'unité kulune bundi. Ba policier ba kimi. Oh. Biso siko moyen koyeba sika okimi exacté. Tu peux t'imaginer pourquoi? Tel la personne exemple les airs. Pendant que Sancour nouvelle province azole la infrastructure ou tout évoqué un conflit entre Batalo et la Lodja d'une part et Bamoussou. Toujours le Belango tout à l'heure. Bazangi n'a une infrastructure à vendre. Mais comment on pouvait prendre 40 millions de dollars, batonga immeuble na Gombe et si kaba ministre on a atako nanu bazangi ba bâtiment mais bazana o ya kufutela. Comment bakokaki kozwa soki tozwi mbongo wana? To diviser par combien pour avoir un bâtiment administratif dans la province? 40 millions de dollars, ça peut nous permettre de construire tous les chefs liés des nouvelles provinces qui n'ont pas de moyens, il y a qu'au vendre. Ouais. Mais nous continuons à chanter, le pays n'a pas de moyens, le pays n'a pas de moyens, mais le pays de moyens, tous en ango, tous ça la dépense, le prestige. Prévoir, gérer, c'est prévoir, c'est planifier, mais à tous au monde et ça rende ma dépense somptueuse. Voilà un peu comment Ngaï, en tant que penseur, consommateur des idées, nazo koka comprendre que Muzutu, dans le lobby Kinshasa, l'enfer au paradis, et l'ingi koloba, tokoki kobongisa Kinshasa et comme kitoko koleka ba ville mosusu. Ceux qui tozan la volonté. Ceux qui un vouloir ezali, deux savoir ezali, trois pouvoir tozan na maboko. Mais la condition Kinshasa ezali gérer. Même ce qu'André Kimbuta azalaki na motema malama ko gérer. Mais rétrocession en bongo na ya caractère national. Pouvoir central yango Q, yepe moya lo balobeza te bakolongola parce que bako justifier comme lo. Aja lo bango. Aja lo bango ngana zana élément André Kimbuta zoloba. Que boye bisape mwana mboka matata. Non mais biloko na tchaka la budget wana. Le président de la République yo motoza garant des institutions et du respect de la constitution. La part des recettes à caractère national ou aux provinces, c'est Zawat. Parce que la Kabaza va taper perdre. Aza initiative parti na bango. Pourquoi il y a tout le président? Au moins, la majorité va dévier, parce que na matata même si akobeta été. C'est le président. Tant que le président le bagi que alingi sou comme on va gouverner musu na miso na été. Il a créé une situation. Et ce gouverneur, tout en déposant dénonciation et pas procureur, balongwe en attendant qui sont poursuivis. Voilà, Fumutoto, nalingi to aborder point à souka pour bazola tsanga que minute na biso za etikali muke. Il faut na préciser que réflexion wana ya Kinshasa to ya to kangami kaka awa na ville awa. Nde yango to zana ba conflit ya ba mapango. Na sala analyse wana na yena Lubumbashi, conflit ya ba mapango eza penza te. Siko na tali ba tu muto ko ke vanda na ye atana Kabula monsieur koma na katikati
Kinkalabwamba, voilà. Na Kinkalabwamba, mutu ake kovanda kuna po ebike na courant na mai ekolanda ye bisika zawana. Mutu ake kuna soki wapi avandi na ye nzela kasumbalesa kuna mutu akovanda na ye po ebike courant na mai ekolanda. Mais awa na Kinshasa tout c'est ici ba conflit. Ya koyewa mutu akomi koko bazuye lupangu babimisi ba faux document kakao. Aucune société bazo éloigner pour que courant elanda bongo batu pe balanda. Fumutoto tokoya kozonge la 6e tribu. Il faut ajouter qu'il n'y a pas de politique de logement social au sens vrai du terme. Ouais. Tu féliciter Nde Batongi Oasis, Nabandale, tu féliciter Cité du Fleuve, tu féliciter. Contrairement à ceux qui pensent que ça m'a dit non. Mboka nyonso toko dans la même race socialité. Ndako ba to ya musolo fezala, ndako ya biso ba pauvre zapi. Cité wana du Fleuve, Oasis wana Batongi. Par mois $2000. Mokonzi nanga peuple aza na mbongo te. Boboto le mbongo nyonso na gestion. Akovana na ndako wana mkoloni. Mais Fumutoto, place mususu yo lobi eza mabete. Omoni kota motel Fikini. Ouais. Ba comment on a construction des bâtiments et des logements sociaux. Ouais. Si on a ba 1,5 million oyo bazoteka. Ba $180,000 bazoteka. Ba $3,000 par mois. Mbongo ya 2 chambres et salon. Donc, logement sociaux et ça. Bateau bolingo résoudre le problème ya kolala na bango, bateau bazako kokafuta $3,000, ils n'ont jamais eu un problème de logement. Mais comment vous peut sa réponse na moto dans un problème té? Alors que biso ba pauvre, na ba mama ba kwa janga bomoni. Biso ne toza ne sika kolala té. Au lieu de constat biso même contrat ba benga location vente. Mende za la poto au fute la ganda ko wana. Mais mbongo futelaka wana osombaka ndako wana da 20 30 kaka mbongo futelaka na fin du mois ekomi ya yo nayebi mwana mboka ndeki mbuta salaki loko mosori mukini balobaki bapanzaki batwaki na ponga bike basali société immobilière gouverneur nayebi ke mbula no esili mais totuni ekenda wapi peuple alobi na tuna yo ekenda wapi mais nakosi saboter source na décentralisation des réserves pour le bakelo komokawa. Et les aides, biso to tangi classe. Et puis to kozwa savoir na biso to sale la mboka na biso. Mon découpage ezali anticonstitutionnel. Na kati ya constitution article 4 ba elobi ke des nouvelles provinces peuvent être créées. Yo moko ko tangi la biso peuvent être créées. Article 4 de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixé par la Constitution et par la loi. La Constitution, on a tout ni bino. Bande qu'on a besoin de la majorité. Bon, ça besoin de découpage, on a besoin d'un balobi, regroupement ou démembrement. Mais question mnene ya kotuna yango eleze. Tout en l'article 226, boyo kama mali kamba. Balobi le lobo installer 26 provinces. Mais boye bité que ceux qui vont installer 26 provinces sans réviser l'article 126 pour violer la Constitution. 226 ou 126 226 Balobi. 226 Balobi, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Une loi de programmation détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces. Basalaki loi de programmation. Oui. Oyo kolaki sandenge nini ba nouvelle province ali 26 et kokoka. Ouais. Kitananse. En attendant, la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 10 provinces suivantes dotées de la personnalité juridique. Depuis le 20 janvier 2011, on a combien de provinces? D'après la Constitution ici. Il y a 11 provinces. 11 provinces. Si on a installé 26 provinces sans réviser la Constitution à disposition. Parce que la loi de programmation est causée. Ce qui loi de programmation est sili. Avant d'installer les 26 provinces dans le gouvernement na bango na élection na yango et sengali ba réviser l'article lobby en attendant. Ouais. La République du Congo a combien? 10 provinces plus la ville de Kinshasa. Depuis le 20 janvier 2011, aussi tozonga na biso na 11 provinces tout en maintenant le nombre de sénateurs ici de 26 provinces. Quelle contradiction. Maintenant balobi na biso ministre de l'Intérieur a remplacé CNI, a publié le calendrier. Non, mais non. N'est-ce pas le peuple congolais? Basakana na batoboyete. Ministre de l'Intérieur a vendu boye. A dans un conseil politique, a dans un conseil juridique. Balamo boye a publié le calendrier.
sikoyo CENI tobengaki yango commission nationale électorale nationale indépendante. Ça veut dire que et si CENI ezali elingi koloba que ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, pas son administration. Parce que dans les pays qui s'organisent, jamais il n'y a pas la CENI. D'abord, qu'écoute CENI dans un pays signifie que ce pays-là n'est pas organisé, que le pays n'est pas bien gouverné. Parce que c'est l'administration, administration, ministère de l'Intérieur, qui organise les élections dans le monde entier. Mais tout ça, les CENI, pour te montrer que le ministère de l'Intérieur, l'administration, ils ont juste été pour tout qu'on ait une élection crédible. Le ministère de l'Intérieur a PSI calendrier. Président, tu as une question. Article 226, auto tangi balobique, en attendant, la RDC a combien de provinces? A 10 provinces plus la ville de Kinshasa. Doter les personnalités juridiques, ça signifie 11 provinces. Ce que 26 provinces sont une commission pour installer. Pour installer, on a sans violer la Constitution. Pour violer l'article 1, tant que vous révisez, pour ne pouvoir et pas président, avec la capacité à suspendre l'Assemblée provinciale, peut relever le gouverneur de leurs fonctions. Ce qui revient à la centralisation du pouvoir. Ce que vous avez sous côté à 26 provinces, alors que la Constitution a déjà révisé le but, tout ça a 11 provinces. Qu'est-ce qu'il devait faire? Basili ici, loi de programmation, batindi ba commission, tout sangani ba réviser Constitution wana, tout le but. Maintenant, étant donné que loi de programmation ici, ba commission sali musala bango, la RDC compte désormais 26 provinces. Ndesi mato installé les nouvelles provinces. Ndengeni to installer nouvelles provinces 26, alors que la Constitution dit désormais la RDC compte 11 provinces. Bandeko, Bolanda, Botuna Bango va répondre. Deuxième chose, biso tous allés pour la décentralisation, mais tous allés contre le découpage. Parce que le découpage est dans la carte de la Constitution. Mais ce que tu dis que tu tolérer yango. Mais est-ce que le combat na biso ezali pour na kokabola batu, bokonzi na batu, ou bien combat na biso ezali pour na kokabola compétences et ressources des entités territoriales décentralisées. Parce que la différence dans les airs, décentralisation et l'incoloba, modalité de gestion de pouvoir d'État qui consiste à créer plusieurs personnes publiques avec compétences et ressources. Ça veut dire tout kokabola bokozi na lolenge ya kozwa yango, na lolenge ya kokamba yango, na lolenge ya kosuka na yango. Mais découpage taux de membrement et l'incoloba nini. Moi ne toloba ki na kimbaseke ke baza 1,5 million. Au lieu baza na mokambi moko totiki ka bato wana me tokaboli yango bakoma na bakambi ebele po bato babonga bazala malamu. Alors toza kokamwa ti lelo balobi ke balingi ba installer nouvelle province na démembrement. Mais santé, agriculture, pêche, élevage, enseignement primaire et secondaire, affaires coutumières, ti lelo tozo loba kaka gouvernement central mutazo gérer yango. 40% au pouvoir constituant a pesi na pouvoir central ba pesiete. Parce que ba makoki ya ba province bolingi ko pesa te. Ba ressources na bango bolingi ko pesa te. Tozo ke na recentralisation, tozo ke na décentralisation. C'est ça, on a biso trois devant tolobi que tozali pour l'installation de nouvelles provinces. Mais il faut réviser la constitution là. Or réviser la constitution mokonzi peuple abi oya ko mekosi bango au monde. Voilà, Fumototo Bazo Lexanga qu'il n'y a que quelques poussières qui nous restent. Bozapour, Tozapour, pour la nouvelle province, certainement. Pour la décentralisation. Oui, décentralisation. Mais quelque part là, Fumototo, décentralisation na biso ango, ezo mema biso wapi, objectif na ngo zanini. Pona nini, ya liboso, na utaki koloba. Côté ya Sankuru, province, ya Sankuru, chef lieu balobi Lusambo. Batu ya sekuna loja katakokombe lomela balobi biso kuneza musika, ça n'approche pas l'administré de l'administration. O tozo landela. Moyen to matakuna ezate, di mois ba changer. Aucun na kabinda. Batu ngandajika balobi te, balongoli biso baluba, bakeko sangisa biso na basonge. Alors que balinga batika biso côté ya bandeko na biso baluba. Moyen to kende kuna pe ezate ya mibale kuna pe za musika nzela pe ezate moyen to koma kuna ezate. Donc d'un côté Mbujima est à 80 km, Kabinda est à 150 km. Donc il faut approcher l'administré de l'administration T. Au longo que n'a pas na ancienne configuration na province Équateur dans l'ancienne configuration
okuti kuna bandako ya kocha même bisika na lobi wana ba bureau pesate ya kocha soki ndenge banzela pesate nzela ya corelier avec Bretel nde oto bengi ba route ya dessert agricole ezate na chwapa kuna bitumba balingi ba député provinciaux balobi bino bobima ba policier biso sikoto siéger bino ba policier bo se débrouiller bon ça va nous amener à quoi? Ne mwanda ntemi pe lonja kong ya ke plus loin à l'obité baluba bangala baswahili désordre leki to panza kimbambala biso to ko récupérer ba Congo bazana Brazzaville to zi ba bazana Angola to sali ya biso mboka akenda koloba. Je vous informe que après avoir été en consultation avec le chef de l'État ne mwanda ntemi enfin akenda ki luozi bisika ba pekisaka ye ko kende depuis des années. Donc ko panza ki mambala biso to sala ya biso mboka avec capital Kinshasa. Tozo kende wapi na makambo yo fundo. Na ko leka mbango na ko répondre que ndengo lobi na Sankuru, ndengo lobi na Équateur, ndengo lobi na Lomami consort. Et là qu'ici qu'il n'y a pas de parti politique au Congo et que nous n'avons pas de vrais leaders politiques au Congo. Na ko pe ce exemple. Toke na décentralisation. Ba parti ya majorité eza na pouvoir central PPD Palu ARC nini sous MCR consort bango na gouvernement central baboy kopesa ba compétence na ressources ya province les mêmes partis de la majorité bazan na kati ya province baboy ko revendiquer ba droit na bango au constitution et pesi bango lite nini positionnement so ngala mwasi na bana nga tu se retrouver ekoki Tokoko Zwayo, Kinshasa lelo muzitu aza kolobake eza enfer na kata paradis. Mais MLC mutazwa ki majorité na Kinshasa. Alors bi kimbuta sana na Kinshasa ndenge olingi ngala kangi na nga munoko. Siko tant to ken élection MLC ba koya bo voter ngai. Mais ba pese ki majorité na Kinshasa. Osali na majorité. Le gouvernement ya Kimbuta. Kinshasa ngolo lelo enfer. MLC o kangai munoko pona nini? Yango na yebisu yo to banikela lopanje nkangi. Parce na biso Congo ezali opposition lopanje nkangi ezako lobani abela ka panzi moko po olala ka côté mususu Congo abeli opposition ya mabe majorité ya mabe lopanje nkangi pasi lopanje koto pasi mukongo pe pasi dibu pe pasi mboka na ngai kolala wapi lopanje nkangi opposition majorité bocheli biso mboka wapi bandeko bino na basi na bana bino bobonga bongo biso ba pauvre toko bonga mukoloni. C'est ça le problème de Gelezer. Yami Bale. Et là, nous avons un Sankuru. Les chefs oubliés des anciens districts deviennent automatiquement les chefs oubliés des nouvelles provinces. Mais c'est irréfléchi. Doctrine nini basale la politologique na doctrine anthropologie il y a aménagement du territoire tout ça la décentralisation taux de démembrement d'abord démembrement et ça administration de proximité et de permanence ne tinda ba démembrement lingolwani bato baleke belé na mukambi moko to espace eleke belé na mukambi moko faut to bananga pour bato comprendre démembrer ngoloba batebele mbata na mukambi moko to espace za munene me mukambi moko azoko kwa atteindre bato nyonso te pe azoko kwa kokenesika mulaite to kabola biteni po to kuma na bakambi ebele na bisike ebele po bato nyonso bazwa ba service rapide ya l'état sikoyo zwa ava baloba ke Sankuru ifeke na Lusambo fala ba calculer ngana za lomela ti kole eza 160 km kole ti dibele 110 km zwa ça de 270 zwa Lusambo 150 430 km na chef-lieu na ngai mais là balabala ezate fona le kanamai na okoma mukoloni proximité ni bosali balobino lokole ezaki ancien chef-lieu ya ancienne province de Kasai ezala wana mabino pe parce que c'est constitutionnel ceux qui oboyango fumutoto il faut encore réviser la constitution ensuite bino pe batete la bozana kacha majorité a webele bokokaki kosomba ba hors bord bo prévoir que et beaucoup makarapi les ozamona mboka kubunga histoire na tenga za mtetela te na mta Sankuru na mtetela te ozaikela na kata Sankuru les noms tetela sont plus nombreux que les tetela wana zika Lusambo chef wana réclame kango non na réclame kango parce que za identité nanga na ko soka na Lusambo chef lié ya province na biso oyebi toza basonge oyebi toza bapende
oyebi tozana bakuba oyebi tozana bakwa kalonji kwa natangeli oka lusambo na lomela nga naza ikela biso ozali plus populaire que le tetela lomela après biso ce sont les bahamba après les bahamba ce sont les tetela donc histoire bando kanisa que Sankuru signifie tetela ou bien Kassa oriental c'était balube tetela c'est faux et archi faux vérifier oui nga naza ikela di Sankuru na tetela te ba tetela ba na bolinga ki OK alors ba ikela banini boza quand même na bande ko na bino na majorité bolinga bo somba déjà ba hors bord ya kura ya une façon de préparer donc la raison constitutionnelle yango wana non balobi infrastructure ezali voie fluviale ezali basilisi kuna mais babosani ke dibele eza na moins de 150 km na Lodja ma ezana port ya kela peza wana lomela peza musika na Lodja te ce sont des ports babosani ke avion et piste ça les magango moko te basala kango mais le vrai problème o esala ki ke ba condition constitutionnelle et militaire en faveur à Lusambo zali ke il y a un conflit entre certains politiciens de Lodja et certains politiciens de non Lodja. Oyoka kama faux débat moko za ka ekonda les choses, c'est-à-dire les Sankourois de la savane et les Sankourois de la forêt. Alors bon ba monique ceux qui ba na Lodja ba konyoko ama parce que bande ko na bango wana ba kondima bango te ba ko imposer bango ba renforcer thèse et que na Lusambo. Comme ça batalo jabatika mais ba yebite que pour un positionnement politique wana ba bomi biso parce que ceux qui province zaki na Lodja que bato Lodja bazala malamu bazala mabe pour autant qu'il y a proximité développement ngaka zala rapide d'ailleurs na mémoire nga licence il y a 2003 nga na proposa boy Congo il faut na 25 provinces mais 25 provinces sont to kokabula ngona 4 losanges 5 losanges tozui délocalisation à capitale to tie na Sankuru na Lomela Tozu Sukoyo, Totier, 5 villes principales. La ville du centre, la ville de l'ouest, la ville de l'est, la ville du nord, la ville du sud. Puis chacune des villes gère 6 provinces, ce qui nous donnera 24 provinces, plus la mairie qui est la ville-province du centre et qu'on peut s'habiller sur proximité, na permanence. Ce qui nous oppose, la pensée à Mondasem, qui continue à penser que Batete là, na ba Congo, 500 ans. Parce qu'il ancêtre côté. Au moins, nous devons comprendre que l'histoire de l'Histoire est imposée. Ce qui est eu Balouba na Basonge. En 1800, Baza séparé. Zonga na bango na 1500. 3 ans reculant. Au coup de l'ancêtre de mon côté. Bon, ce que l'ancêtre de mon côté, bah, ben, bantu ndengeni. Voilà, faut me tout tourner la ligne clôturer parce que le problème à nous, c'est que le régime est salarié mabé. Ndenge, boye makamole kaka na boma. Mais loko comme ici bango bayokani bongo bandiko nanga ba Kongo bakufa pona makambo wana siko so des années comment tokoki kozala ke le centre du Congo c'est le Sankuru inconscience politique le nord c'est l'Équateur le sud c'est le Katanga la province orientale l'est le bas Congo ouest comment tokobenga bas Congo pour Congo central par rapport à quoi na carte constitution tala ba document tozala kana ngona mboko Congo central le Congo du oui, Congo central parce que Congo baya ko changer zala ki Congo yo ozaikela bakuta ba Congo bon fumutoto je crois que ce n'est pas le débat que nous devons de c'est très important na kolopango parce que nanzela no batubi balandaka matoya na biso Congo central zala ki na configuration autorité Congo de l'époque Congo d'Anfa Brazzaville Congo d'Akati awa na Baza Congo bisiko configuration politique na biso za Congo na Kimpavita, parce que nous sommes les ancêtres de Kimpavita. Est-ce que Kimpavita est congolais dans la configuration? Nous sommes les ancêtres parce que tu as mis les Bantous. Et ceux qui n'ont vu par exemple un Ti, na Kikongo lingolo mabele. Ti, na Kikongo, na Kipende lingolo mabele. Ti, na Ikela lingolo mabele. Alors si ces peuples n'avaient pas une langue commune dans le passé, ils ne pouvaient pas de la même manière. Voilà, Fumutoto, na bandit au Sukisi Awa. 30 secondes, 30 secondes, Fumutoto pour clôturer l'émission. Voilà. Bon, Gana Lingimboka. Nasina la Kisibino na Lingimboka. Seconde, nous avons créé parti politique. Oui, nous avons créé parti politique. Au $5 000, il y a Kofuta dans le ministère de l'Intérieur. Ok. Nous avons un numéro affiché à moi dans le pango. Bato a montré que la boule nyonso biso to pesaka et là bien to éliminer 6 000 même si on a $15 000 to ka créer. Parce que ces jours na ngana mbujima comment les Congolais montent accueilli
Je ne doute pas que ceux qui n'ont pas créé parti politique, cette fois-ci, on a créé parti à Moutouté, parti à la cotisation, à Bissonios, to bimise yango, to kobenga simple parti à Banamboka. Merci Fumototo. Donc, bon ça a une chance d'en servir Bino parce que je sens que moi je peux faire quelque chose pour ce peuple. Pour autant que Bino Nzambe na bakoko beaucoup batelanga. Avant na kufa, faut na kamwisa pour le bien. Merci. Merci aussi à vous bandeko oyanga ibozala ke belé bokoma kokomelanga à partir ya 13h le loko ya manani. Ezala na Facebook, ezala na Viber, ezala na WhatsApp, biloko mususu na bino wana bobenga kango lisunini. Bokoma ka ebele bandeko na ngai, même makambu ya gestion ya ba nouvelle province esengeli ke bakonzi batala yango na ndenga mbala mibale. Po makambu ezoyinda kanenge na lobaki na bino ke na maluku awa. Papier piana. Burugumestre ya maluku. Na député provincial oyo Kalo bazoyo kanate komi concurrence tina matanga na bité soki ezali kamunina ngwe ko salem tolongwe kuna ba nouvelle province kanenge na lobiwan ezo poser problème mususu ezana ba infrastructure te bolobi ke ba commission d'enquête ba kendaki batala biloko ezala na biloko mususu bakoka bol ensemble na lobi boy ngoika sanja zo tonga stade na Mbujimai ezalaki stade ya ko bénéficier na province mobimba. Recette nyonso ya province. Oui, recette nyonso ya province. Sikoyo stade wana ekotikala ya bango ou bien ekotikala ke eza ba action na kati ya ke chaque province se retrouver na habite soki bosala kyango. Kuna nana chwapa problème ezali ko se poser. Bandako ya kocha ba bureau ezate. Na ba province belé problème ezali ko se poser parce que il n'y a rien. 3 ans go pesa kyango ya nini. Insécurité na zone rouge. Kuna na plaine ya Ruzizi, côté ya Uvira. Problème ya Kabanga. Balobi singa oyo babomela mutu. Soki oye nango bapesi yo $10,000. Banani bazotinda. Pona basala nini? Oke na Kabinda kuna Lubao makambo eko sale maizande ke bazosombaka ba cerveau ya bato insécurité bato bazokota na bandako na 17h. Mais biso totondisika ba policier awa ndenge tozomona pena Kinshasa bozo tondisa ba policier na Gombe botinda bango na ba Pascal côté ya ba Kuluna na Kingasani na Kimanteke tondisa ba bureau na Gombe na ba province bureau ezate voilà ezali ko pesa moi pasi bandeko ya ngai ezanenge tokoloba mais loko ngana ebe ezaneke chaque émission ba obaliaka minu baliaka ka minu mengana lobi boye eza sentir ya redressement e ko sala yo pasi mezonga bomoto soki bapeso ki bokonzi talango Kinshasa l'enfer au paradis ya solo to ya lokuta Kinshasa combien de kilomètres lobinga na sali soki 150 km na zakana kacha Kinshasa batu bazaliao politique ya kochela bango mai na courant ezate cité de l'espoir bosala botinda mai botinda courant ezande ke bolongwa kuna bozonga boiti ezaka ndenge to lobiwana merci na bande konanga na Kaemba na Mbujimai. Merci na bande konanga na Kasumbalesa na Katanga na Kolwezi na Likasi. Merci na bino batu bozana Kanyaruchinya na Nyiragongo. Merci na bino bande konanga bozana Chwapa na Bwende na Jera. Merci beaucoup bande konanga bozana Luozi parce que bozana kacha Kongo mboka oyangai. Merci na bande konanga ya diaspora. Mais soutien na bino eza ya tina soki ndenge tozwaka. Tosi sa province tozo ya kuna pobo yebisa biso tosala. Merci beaucoup. Fumutoto na bandi tokutani na Mbalasima. Merci aussi na bino. Bye bye parce que to mesana ko benda bango na mikila. Tala ndenge ko soba. Merci.